très chers internautes, bonjour, Batunyo Sobalanda Kleboa.com, Tolinga Bino Mingi, Kanenge Bozomona vraiment, Awa Tozana, parler du peuple, Tokuti Batebele, Bakombate Bele, Batelemia Bazaya Kosilika, Tosongato Solana Bango, Bomola Mamoto Sale, Tolingato Solana Ibango, Toyeba, et là on dit les Zoleka, parce que lobby Tozana matinée, Tomona Mamboleka, Kuname, Babanda Koesabango, Batika, Bayate, Batika Makamonyoso, mais Bayo quitte les lots, Baye quand même. Bonjour papa. Ah, bonjour maman. Oui, quand on a par rapport à Bisso, base et peuple congolais, to combattre le dictatorial à Kabila pendant le dictatorial pendant 37 ans. To combattre M. Marché Mobutu, to combattre Kabila le père, to combattre moi na Machombe Oyo. Kabila c'est le seul montoza koni monde à Tchèque criminel. Abomi ba Congolais, atumbi ba Congolais, a pillé ba Congolais. Grâce à pouvoir et à mon conseil dans le but de diriger pour un changement et pour l'intérêt du peuple congolais. Mais les autres, ils n'ont pas si monté ma soi-disant député en nomination à Moïbi. Mon conseil a sa nomination à DG à entreprises différentes. Les députés sont par le Parlement, ils ont été mon conseil individu. Parce que mon peuple a volé tous les téléphones à Missbo. Il y a un candidat Magasco Bandalelo. Nous avons déjà un message patriotique. Il y a veille déjà, il y a popularité. Kabila don ninga zabo naye na bantu naye système alusi kolo liste bande suko na minute to zabo la teke ndenge bozolo bana bozo pesa raison na bato babanda lo bake mutazo gérer mboke za Kabila non mutazo gérer mboke za Kabila te mutazo gérer mboke za Félix Tshisekedi Antoine mais bantu loko bango bazali ba dictature bazo ya na ba sabotage na bango ya bazo sa ba sabotage bako ba saboter pouvoir ya mokonzi mboka biso to lobi siko boyibase na peuple congolais to kotikela bango li sous-tenter to s'en charger na bango siko moko boye ko sala ni parce que tout le monde ba député bazate mais bino bo 2000 banda la 4 boss ah to yeko zela bango poto yeba makasi na bango po ba lobaki parce que biso to zalaki te parlement o ya nomination ba mibio dans peu de jours to za ko dissoudre ngo pe ko banda lelo déjà tension ba congolais déjà et bandits ko emati déjà pe to zo landela bango moko to chaba bango soki constitution na lobi boye papa bolo bakasi likamoko ezali nazana kanda makasi komona un député la kati ensemble au c'est le président motion azo ba président violé et bien il peut violer la constitution et pendant bonio député la kati ensemble c'est un motion président mabula pas autoriser tellement pour la kanda mabe biso IDPS na peuple congolais toza pena éveillé déjà moi tout ça boko biso na base mbayi de pes wana nzela pour la constituer président de la République on sortait kaka foi wana e comment la kilobi Jean-Marc na matina pexe bino le baiboti kama kamala me boye kabe to kotika te biso ya base pour la posa biso à l'aise bana posa ba faire na kati parlement kuna ba créer le mot boye pour peuple congolais ba ça dessine non biso avec fatigue to zaka kaliboso yo député yaka na parlement balé peuple yango to sala bango bayati baya bakota fala bango so fara fa Kabila wana il a beaucoup de choses dans ce pays abomi ba congolais atumi ba congolais mboko eza Kabila te mboko eza Kabila te c'est l'étranger te bien mabunda ye akebake biso ba tuza makasa ko bana porte ninga mbanungu mabunda kena ba côté le Félix to ni député mko wa mutataka ne we unungu kena ba côté le président we to ba sungula to député wa mutataka na kingani Kabila député ni na weja kato mama yekolo wende bimpoto ni ntuma message ku jibana betu bonso ku province bwani ku kichesta kato ne wo chana na to tutulule jitungo tini mundekelo Kabila mushuntu la bantu abamwabe wangate ulelu uteka mala wangate ulelu uteka nungu wenze nyama kaivu kwa kula mwabe tetu tuloka tetu mwabe munjile toenda batututa batukwata baka ma prison lelo tujutumboni muntu ujotele Félix Tshisekedi unyi pesha honneur président de la République nous mwana indila tout cool pinga nous mwana nous ke boko esha bantu bambana nous gérer dit tungedi Kabila bwalu bavu ba nommer ba nommer ba député mwabe nous va fika monde kana na benze chintuto pinga mina ba député nya bakaba nous hotela Kabila pinga lero kinu nous fika to pinga tu batala musango akumpalke tu kujikile e binimba lokuto hotela bikolo udumva pinjeo ni bilo banyo jote du benze yo Félix Tshisekedi étiquette nous mais étiquette atone tout monde ba banyema ba lukila
na mu prison balowok udumu va pinjo bintu bi abantu bile faze na uzu baka wa failu jo ndo hotenda unisoko lele wewe muka ngulu udumu mvanye ya dumana tetu ba juka lelo bwani ya babantu abaka ba ko tele Felix Tshisekedi na shaka keseto tetu juko ku base tout top ye Felix ti nyumu di mandage en état de droit usomba akujika tetu to akulekele Felix omunjile to d'accord il faut kulomba jitalala muchitunga lomba ko l'air matata na pesa exemple moko soka na pesa exemple moko mama l'air matata mponyo a démissionné ba nommé Sami Badi ba premier ministre a nommé qui DG il y a DGI DG il y a DG Rad toloba ki moto bakanga ki aoteke eux batasa démissionnaire a nommé batwana lelo chiba la tête démissionnaire nenga a nommé ba DG ya SNCC na chekamine et comme problème ba batoka bila bazonga na archive makamna toloba soki nazo kosa makamna toloba wana matata noma batu bakeda na basibake déjà na asa démissionnaire déjà. D'accord, merci. Merci maman pour na micro nga na sepeli mingi mais ah, tous on a parlé du peuple tende qu'on manifester mais contentement na biso puisque oh ba député ba sali ba violer l'article 69 donc ba sali oh ba bengi l'outrage contre chef de l'État bango nata kabila makambo e bando le kate na parler du peuple alors comment bango et en plus mabunda azo autorisé bango pour que non ba bimisa motion na Assemblée nationale alors oh bango ba sali ezabiente c'est une outrage contre chef de l'État et des débats e ba que non toko banda koya awati jusqu'au 15 au bakanga plénière. Merci beaucoup. Jusqu'à l'infini. Merci beaucoup papa. Tokuto awa yebisa biso yo problème de zani. Oui, si nous sommes ici, nous sommes venus prouver notre mécontentement. Nous sommes mécontents des histoires qui se passent au Parlement. Où est-ce que vous avez vu au monde discuter sur les ordonnances de chef de l'État? Le chef de l'État est garant des institutions. Si il arrive qu'il doit nommer le directeur, le mandataire public, ça ne doit pas faire débat, ça ne doit pas susciter débat à l'Assemblée. Nous sommes mécontents de tout ce qui se passe. Nous regrettons et nous déplorons ce système. Merci beaucoup. Merci Marcus. Marcus, en tout cas, continuez qu'on soit image parce que la money.
président tobandi donc chaque jour babando kota biso pe tobandi viva combattant na moment tolobi à partir de lelo parlement debout et fongwami à la du peuple. Assemblée nationale à Zalagana. Comment fait-il député à côté de la président Assemblée nationale? Président Linga mené Bangona, état de droit, c'est-à-dire Azo Kale Bango. Si quoi, Bango Balingi Kaka, Kodondwa, Nataya Kabila, Denga Babando Dondwa, Bisoto Boywana. Nous sommes ce peuple doit se retrouver. Bango Bazo Telemi le président, Bisoto Telemi la Bango. A député Oyo, tu es comme ça la désordre d'été, tu es comme Panzela Moukoute, tu es comme la police, tu es selon la constitution, il y a pays. Dans le député, à la chef de l'État qui est non, à ça, inconscient. C'est sûr. Alors, il faut, président, il y a parlement, a joué un rôle naïf. S'il y a un problème, s'il y a un problème, et que le président Sali, nomination Moko et ça, Yokason.
Bonjour. Et l'autre monde est venu en Assemblée nationale. Oui. Les Japonais habitent Nene Boye, Kokiti les lois. Ah, Watoye, pour la Kisabatoine, on peut savoir un avertissement, il y a Boye, c'est Bango qui, Bango Bazali majorité. 300 députés ou bien 200 députés, ce n'est pas dire que Bazali majorité. Majorité, Zali population, vous allez derrière Félix Seketchilo. Donc, Tozali est belé, Tozali derrière le chef de l'État. Lobby na parti, tout le monde a dit que Kista Kabouya, Lobaki, Botika la Royabo était bien dans un parti, il y a pouvoir pour Royabo et soutenir c'est la démocratie. Est-ce que vous avez empêché mon tour? Le peuple congolais. Les peuples. Toye, Koyem Sabakouba, député. Soi-disant député Wanaza Maele, moi je suis le président. Toye, ce qui était à partir d'aujourd'hui, Akeba, les militaires, il doit être sanctionné. Il a outragé au chef de l'État. Donc, et le Sali, c'est inacceptable. Nous sommes déterminés. On y a Sazali, côté le chef de l'État, puis à Royaume son. Pour battre en désordre. Pourquoi tu es avertissement malaya suka bameka te et puis ceux qui bameki makambo ya FCC bango baza majorité parlementaire te Félix Ndemu baza majorité parlementaire aza na population nationale population c'est biso peuple toza na bango merci beaucoup ouais Oui, bonjour. Tout le monde est venu dans les lois. Et le président Ezali, famille cash, famille politique, le chef de l'État. Bana IDPS, combattant IDPS, batterie, combattant INC, batterie pour la maman Bunda, Akeba parce que, et bon, on a fallu, Ezali est bon, un peuple. Peuple a voté qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Babanga MK. Libeko Mboka, constitution. C'est ça. Attention, Libeko. Et Lobi Boye. Le chef de l'État a fait sa candidate à Misala Naye, soit à ma commune Naye, Liboso ya Parlement.
parlement na Sénat. C'est ça. Maman Mabunda est bien bien. Ce qu'on a bonga wana et ça pour être capable de gérer il peut être mboka. Atiki ba député nako. Moko ya bango ya FCC Charles Nawesh Afrika mokonza mboka na maloba boye. Le président de la République a signé mukanda moko inconsciemment. Tata école 4 millions de Congolais. Est-ce que député na droit au lobabongo? Signé mukanda inconsciemment ngolo bazangi bwanya na moto ya kokama mboka. Ezali ko finga monene. Mama Mabunda to ko bana ye keba ya mala moko ekoki. Ya mibale ko kotumba pa du peuple. Kotumba pa du peuple. Goba. Jean-Marc Kabunda azali vice-président. Débat ezalaki kokambama na président de l'Assemblée nationale. Oyo amemi mokumba wana nyonso. Po mibeko ezali clair. Les ordonnances du chef de l'État pour la bataille de Lopoto. Mikanda misinyame na mokonza mboka. Fachi Elombe. Lokola esalemi tosengi levé d'unité. Topesi Mabunda avertissement ya suka. Soki ayebaki te topesi bénéfice du doute. Soki ayebaki tokebisi ezala mbala suka. Bala mibale tokotumba